bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki, okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Intabaikate Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. Intabaikate À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. Intabaikate 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa li sous-souté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551
30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Vous qui nous suivez de partout à travers le monde, merci de nous faire confiance sur le canal 104 du Décodeur Startime pour suivre votre magazine de la chronique musicale, c'est-à-dire Sensation 7, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes qui évoluent à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays de pouvoir s'exprimer. On est bel et bien à Kinshasa, République démocratique du Congo, plus précisément à Bibois, dans la commune de Lantile. On est venu voir un artiste pas de moindre, lui il s'appelle Kasongo, autrement dit Sissa Bidimbo. Il est avec nous. Kasongo, bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche. Vous pouvez aussi prendre le lot à siège et à répétition. Hein? Vraiment, ndenge bomoni espace kabobo yo papa social oazo sala poto zala donc makamnyo c'est après tozana. Espace Kabobo, c'est-à-dire il y a place où il y a Mebiso Awa na Bibois, hein? Donc 4 mots qui toquent espace Kabobo, il y a Mebiso Lelo. D'abord, Kasongo, Tomonio, à chaque fois, on aura toujours wana qu'on valorise la culture, il y a mais pourquoi l'ingagola tabo chaque fois tout le monde a gayo, soko sa musana yo. Bon, il y a les bosso kopesa lokumu na ba bengi mi bankumu, ngai na zankumu. Topesaka lokumu na cliture pe kotombola kita ya cliture omoni tango babetaki balobaki musique traditionnelle kotaki makambango te tango ngana koti makambango mbala moko Sissa Bidimbo na yembisi na bao baboyaka ba tradi na yembisa ba Antoine na yembisa ba Papa Wemba na yembisa ba Mama Chala mo bakingandi baboyaka ba Werason ba Jibe na yembisi bango Sissa Bidimbo do ba moni benda bokoko eza itile donc na mito bokoko nde zoloba pe bazongi bango nyonso baye kokutanga isusu bazongi bango tout baye kokuta yo mais Kasongo c'est vrai nengo lobi wana ke bato wana totangi bazobeta lelo pe folklore ma lelo ça fait maintenant combien de temps depuis que bandi ko sa musique na yo awa na mboka na biso bon ngana bandi musique nanga na 92 na bandi na 92 wana nazana ghetto ti na 97 nde na yiko bima na beti nzembo pays riche série ya mozia kota kiti bambrema poteri wambiso zaki na ngola tango tozongi boye yende abimisa kibiso to bimina sai to yaki mpia kamele moko to moni ke mboke komi stable tu na sala nzembo moko pona kokanisa makambo sala kibiso mena tamoko bangune bazanga kate baleki père to tikali kala na position to zalelo otikali na position bozana ngo lelo aux expérience et belé la mode musicale la osa musique na yo bat bandimi musique na yo ma lelo expérience nous en ngo Kasongo et puis déjà réalisé combien d'albums na carrière musicale na yo déjà on a réalisé 4 albums oh ya lelo de 4e mais na bimisi yango na noté donc 3 déjà elles en a marché elles en a ligne bato bazana ngona mitu donc il y a 4e yango nde na sali sikoyo nazobimisa na décembre osoki nzamba olinga. L'album aussi qui déjà bien avant, tu as titre lango, peut-être que tu as mais baé baraté que zarayo. L'album aussi qui déjà bien avant. Ya liboso na salaki nzola kwangu, ya mi balé zalaki mukika kabao, ya misato zalaki chafouin. Donc ya lelo ezobima titre. Ya misato zalaki nini? Chafouin olongwa musala chafouin ozonga ndako chafouin tokoka na chafouin donc na lekayo. Chafouin na kena kanda. Donc nous sommes ici na kati wala ya lelo oyo bima lelo taba bato la kisi tala bango kuna ba obandima ka misala baninga te Joseph Bayinda ono Bayinda mazosa musala ne bien ale me bato bazo ndima ngote donc bato wana na place obeta bango donc yebisi bango bolongwa kuna sia bo rebelo te na kenanga. Vraiment, je pense qu'il y a besoin de comprendre déjà comment est-ce que carrière, il y a Kasongo qui a avancé. Mais il y a eu un temps, parce qu'il y a un Sissa Bidimbo. D'abord, au sein de contexte, Sissa Bidimbo. Pour les longs mots, en pleurs, Sissa Bidimbo, au sein qu'on en pleure. Bon, Sissa Bidimbo, vraiment, les alliés, Baboulo, Yelakinga par rapport à Yamboka. Bulu wana yela kinga par rapport ya mboka eza batu musuba bundela mboka mais basala ata histoire moko te oyo batu bakokanisela kai donc azo bunde belé école na yeto monate
ata hotel oyo kabobo nel kasalela biso tomona te ata place ya bar bato bamelaka ata masanga bayebake ngani ndasala place tomona te donc banyonso wana namonaki ke bato oyo soki tolandi bango lobi tokokufa na pasi donc tokotikala na biso na position te donc na vie mpo bandima yo place mobile ya niati fo mwa elembo eza place mobile ya niati fo lokolo etikala wana donc lokolo wana ezali tika elembo mwana quartier place obotama otongi mpe ndako bamonaka ke obotamaka na venite l'adresse la ville ezalaki boye ovolukaki boye nde bilembo wana bulo eyelaki nga par rapport ya bapoliticien mpe nzembo yango ntango ekwei mbala moko ekwei mpe na nzoto ya bapoliticien oui surtout na image ya 5 chantier bato tu batika na image wana lelo ha ok kwei na image ya 5 chantier bato nyonso balati yango ekomi ya bango bakomi kowela me bozongisa mpe récompense na moto asalaki ti lelo nazelaka nazo tikoloba boyeko bato bayebi kaka konginda kosakana te bapesa oyo balara ebele moto to ayebi ha mais kozwa eza trop dire konginda na mona ata moto te na yoka ata moto te abenganga quelque part okasi ezwa boye te nazwa te donc nazelaka ti lelo mokolo mokonzi ya mboka kosepela abenganga apesanga oyanga nasalaki mosala eza œuvre d'esprit na bimisaki esprit esali mosala wana na bimisi silo grand wana ya nzembo asisa bidimbo donc ngai nde moto nasalaki kasi kasongo ezanga nazwaki yango epa moto te ezali nde motu na ngai esalaki ntango nabimisaki baoyo nyonso basalelaki bayeba kozongisa récompense bazongisela nga ata mwa eloko na makanisi ngai nabimisaki wana eza te basalelaka kaka batiana babanderole basalelaka na makambo na bango sans bapesa nga droit d'auteur non fo bapesa nga droit d'auteur nga mpe na se retrouve nasela mokonzi mboka pesa nga mwa eloko nga mpe na tonga ata immeuble moko lokola ndeko na nga nani immeuble nani ndeko na nga anatoliki kwa tonga wana ya Ojefrem nga mpe nazelaka mokonzi mboka mokolo kopesa nga mwa moyen na nga na tonga immeuble lokola oyo ya Ojefrem anatoliki kwa tonga donc ça la bien lo donc l'homme doit manger par la sueur de son front hein? Donc kaska songolelo si ça bidimbo nana bien à travers le monde motuto ayebi motuto beta li solo wana et après ma bête soki André Kimbuta yango na ndenga systématique hein a boulé pende konaye zappé ma bête ma d'abord lelo ça fait beaucoup de temps que ça musique kaska songo est-ce que musique ils fout yo ningo ça musique parce que ça on se réalisé déjà 4 albums bon musique ko futa eza trop dire et puis singa déjà moi papa nazo avancer komona na bino bandeko tozali komona na musika tokomona na boye pembeni et puis ekoti singa na ba relation makasi na bakonzi na banani na ba boss neti ba boss kabobo donc tokoma déjà en contact ba Didi Kinwani ba tomona na ka ba fedenza ya bato ba tozali koyoka donc epesanga déjà moi pa ya mibale ba oyo bandeko na biso ba diaspora banani tokomona na tokomobenga na donc tout wana ezobakisanga moi un plus mais ya kozala ke nazwi na note na musique mais na kozwa kaka na za siri po biloko ezana mutu pe oyo nasala ekota na mitu abatu neti sisa bilimu nazala ka siri ke un jour mokonza mboka okanisanga nazala ka siri ke pesa ko pasi makasi apparemment epesa nga pasi po si bazokisanga si babetanga penda ba machete kaka pona lia mbongo asisa bilimu epesa nga pasi po si bakala nga na banzela si babomanga mwa voiture ya André Kimbuta kabelanga donc bakanginga bena bakuluna babomi yango bena ko babomi yango nyonso mitrai oh ya liambongo asisa bilimbo alinga kopasuka te alinga okabate na okabanini onazwi nano te nazela ka mokonzi mboka mokolo kopesa nga to kolia biso nyonso mais bamemi na banzela mabe batakenga basali nyonso wana donc pasi nazaka nango wana yango sosi nazaka nango mais nazaka sir ata lelo te ata lobi mokonzi mboka okanisa nga po nga pena se retrouve je pense que ba okanisa mais tu ko siko nze monini pour public ba na biso ba bi koza musicien et puis on a ba œuvre belé ba yoka titre nini siko to yoka po na minute tozoyoka sisa bilimbo yango live po ina bato mususu bakanisaka soki nani ngai fuba mona nga bayeba peke kaska songo ye wana ndekolo sisa bilimbo alors bana poto hein Evelyn John à Londres ningo za la maman Bertie Baya à Paris et puis maman Nana Makoto à Londres tozotika bino boyoka sisa bidimu c'est-à-dire vraie version à sisa bidimu moko nango yeyo to lo mingi to yoka ngo et puis tukutani juste après.
lisolo limilerikwe lisolo libidimbwe sala bidimbo batoko mwena yaya sisa bidimbo batoko mwena mwana mama sala bidimbo batoko kusayila tangwelele mama Yazambe Moise we sala bidimbo sisa bidimbo mwana mama sala bidimbo yaya Como lisolo limilerikwe yaya lisolo libidimbo Como lisolo limoyo yaya lisolo libidimbo Mana usala batu wa umwena sala bidimbo yaye Jina walonga kwa batu wa sala bidimbo Mokonzi Topala Mokonzi Bidibelala Voilà Congolais sisa bidimbo Mwana mama Sisa bidimbo yaya Sisa bidimbo yaya Sisa bidimbo yaya Sisi minari mama fumbe Tangwelele Sisa bidimbo yaya Sisi minari mama fumbe Mwana mama Sisa bidimbo yaya Walonga kwa batu wa sala bidimbo Sisa bidimbo yaya Bidimbo batu wa kumwena Mwana mama Sisa bidimbo yaya Bidimbo batu wa kusahila Tangwelele Sisa bidimbo yaya Bidimbo yaya Hey hey Sisa bidimbo yaya Mama Chantal Safo Mama Lia Kwendinga Okumese Doli Makambo Maître Koko Kayuri Besamo Jonathan Watabelo Suka Double Brassard Papa Kabobo Nelka Mwana Kopi André Espace Kabobo Freddy Bazisse Niata Wamo Konzi Congolais Salamini Mweye Salamini Mweye Congolais Salamini Mweye Congolais Salamini Mweye Mana usala batu wa kumwena Salamini Mweye Kina walonga kwa batu wa Salamini Mweye We Andre Jota Tiri babu yonge Ebu tango kale kiki mosale Ebu tango yele kini mbosome Sala bidimbo yaya Sisa bidimbo batu wa kumwena Mwana name yaya Sala bidimbo batu wa kusagila Tamwadele yaya Sala bidimbo yaya Blanchard Kandelo Blanchard Kandelo Ouais Congolais sisa bidimbo mwana mama Sisa bidimbo yaya Congolais sisa bidimbo yaya Sisa bidimbo yaya Sisi milele mefumbe Tangwelele Sisa bidimbo yaya Sisi milele mefumbe mwana mama Sisa bidimbo yaya Salabatu wakumwena Sala bidimbo Sisa bidimbo yaya Walonga kwa batu wa sala bidimbo Sisa bidimbo yaya Sisa bidimbo batu wakumwena mwana mama Sisa bidimbo yaya Sala bidimbo batu wakusahila Tangwelele Sisa bidimbo yaya Bidimbo yaya Sisa bidimbo yaya Bidimbo yaya Sisa bidimbo yaya Mama Ifeti Liputa Mama Samuela Andre Liputa yango Mwana Mandokolo Chanel Patrick Liputa Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba colis na ba chance moko boye banoti na colis mona 2004 il est en 2019 colis mo yate oyebi ke il eza la pas agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni za kuletea JB service eza kaka wana kisasate mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza pona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza
Maman dit ayenzila moko na biloko. Maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundeli te mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni jibe service mikolo ibatu bazolobaka leka papa foizeleo umida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Je viens de midi. Maman Nelly Kakabobo, Maman Sociale, Chef Moyo, le grand chef. Yafuka Songolunda, soyez comme l'homme président. Kiri bago yule Kiri bago yule mutangwa kale kiki bonsala Chosale mutangwa yele Sala bidi boya Konguli sala di milere boya Sala di bidi boya Sala di mafalo boya Sala di bidi boya Mana usala batu loko mwena Sala bidi boya Kila walonga kwa batu Sala bidi boya Sisa bidi boya Batu loko saila mwana mama Sala bidi boya Loko mwena Kwa yele mama Kongole Sisa bidi boya Mwana mama Sisa bidi boya Sisa bidi boya Sisa bidi boya Sisi milere mama fumbe Kwa yele Sisa bidi boya Sisi milere mama fumbe Mwana mama Sisa bidi boya. Je pense qu'il nous aime bon les bien à boss à Cabo Bonelka, c'est-à-dire boss ou avant ça masolo à la rapide d'abord intérêt il y a population quoi et puis sur la bien boss Cabo Bonelka, c'est-à-dire on a bibo on t'a vendu ici masolo na ndenga mukete, c'est-à-dire rien envié on a ma campagne à limiter place à bien il y a Ovanda. Alors qu'est-ce qu'a songo to kinzembo kitoko wana de mon équipe na ba musicien mais au ça ndenge ni pour encadrer groupe moi tout le monde ya ba tout bozana bango wana. Est-ce que c'est facile? Vraiment c'est facilité tozana mboka mobimba ndoki azawana nganga zali bana teti babandi obiso nango ko benga sase ka besa bandito donc ata teti do teti legela bango bazali mais nzamba zo sala tozo ko encadrer bango na ndenga kimia
toza na biso tozali soki tomoni ya moke tokabolaka soki tomoni mpe ebele donc tokendeka na ndenge wana et arriva peu deux fois ala banzi mono sala kitoko bantu ne bayoka parce que lelo faut dire que folklore mutu simbi masolo tomoni weranson to pesi mbote ebele ngama makanda asa to sala nzemba imene lelo folklore et ça le succès il y a eu dans le temps on avait vu avec Julien Piana Salvatore de la Patria à sala qui RDC et équipe folklore et accrochaki d'abord tant on mona lelo ba musicien mosusu mondaine deux fois oyo ba négliger la musique folklore ou le banisa complexe tout deux fois ba comprendre la tendenge culture na biso et à okende bon ya liboso na olobeza complexe ya mibale eza ko kima culture donc bazo kima culture bazo ke no kwea na culture mundele autant ba kwea na culture mundele lelo ba comprendre que eloko ko peso ba trophée belé eloko fali pas ba trophée hein pour na eloko o ayembi ya mzema mabele lisi ok nkondo mabele lisi nzamba pe mise na kimia place akenda wana collègue nanga o azalaki ko chali bayanga na che mamo ba to comprendre donc soki ba fali ba komi na niveau wana po ba kotaki masolongo bazongi penda batali kaska songo atangwa beti se sabini mwa yembisi biso bongo lelo boso to kimi bango to kende su wapi nde bazongi tango bazongi liango ba trophée komi obima masole komi ya danger yangi amape ayi ko rejoindre ka kaska songo tango komi ka lobite nazwa mwa kinchibwala biloko kasa betaka ngabe na beta nde komi si bango ngai ekotisa kinga na ndako mokonza mboka sans audience folklore bango bazo kimango bakomaki pre ya koma kuna te tango kaka ba lobi pe sisa bidimbu bakoti pe na ndako wa president pe ayambi bango donc esali ok so kota déjà kala déjà ngana mikote la nde yango etimbisi bangoti tango bamoni muto neni alamuki na tongo kaka bobiso bato banda miziki banda ba shekle na ba shekle to koma katena ndako wa president mais ombala moko ayeko kota parti na ndako wa president nde bazongi kolandanga lelo boye pe bakomo landanga isusu donc folklore eza bien traduit eza bien koyeba bokoko na yo kolakisa ndenge bakoko no bazalaki ezali bien bato bazolanda biso bayeba kolanda na minute oyo Eriche amifuli na eloko nanga mais asengi nzela te Eriche Watanabe azwi loni sondama ok sondama oya ok avant bato bayeba ye esengeli abeta songo oya sondama eza eloko kaska songo donc œuvre d'esprit aluka asolola soki asololi te ya omemake nga lokola nazali leki angiama kengiama moto atindinga nalingi ba polémique wana te jeune frère ye muta koluka nga petit nanga kuna na maison mère ayebi ayebi ndenge nga nasalaka bango so na matin na podium opesa weranson biloko ebele toloba mais il y a zampangi plus mpangi biso to uta ndako moko to uta mboka moko donc nyonso esale maka kuna pa na biso ye donc le papa na ye ya zui nga pe na zui na ke sokolo donc tozongisi fufu na biso place moko donc nyonso biso to sala ga eloko moko mais ça eloko bomba te ba biloko so pesa déjà weranson peut-être to ba barate parce que ça ba œuvre d'esprit et ana prité o so pesa déjà biloko nini depuis que bandi carrière na nga na kopesa were loko te biso mbale to soka biloko place moko ok donc boutara bozwango na nenga palin donc bana palin ngai na kotika la kopesa were loko te were pe kopesa ngai loko te biloko na biso eza ya biso eza ya biso iso tango na réclamer awa donc oyo œuvre d'esprit sala ki sondama na sala ki angona œuvre d'esprit na ngai héritier pas à moi na wera so azui carrière na cadre gaibika ki yope oza ndeko we futa droit d'auteur et pas nanga kolo nango ya ko zo ndenge wera zwaka te wera ya zana bokoko na ye wera pa za bokoko na ye wera na kaska songa za bokoko moko masolo na biso akati etali bokoko mususu te donc ya zana bokoko na yake no zo biloko na mboka na bango muntu ko déranger azate ngai oyanga eza ya mboka na nga ya bakoko na nga donc pouvoir fazongisa il faut pesa ngai nazo senga ameka kozwa temps alukanga to solola to si sangwe comme ba polémique te na TV. Je pense qu'Héritier Watanabe boss live message eleki a comme elle est très bien ma lelo kaska songo que tu ça musique folklore basée belé ba mama cha mona otanga comme on est bato musupe bazali est-ce que vous aurez pété au coup dans la ville bato bossa la musique folklore pour solo là pour l'intérêt général il y a musique folklore au bout de bossa. Oui biso to sala association moko to zaki nango mais to telemisa kinano Remy Folk o azalaki président na biso ezaki lelimba wa mushila donc yazaki président na biso azali
po na minute to stopaki po biso nyonso mutu aza makamune ya studio to bunda ya onde to stopaki mo to kutana kesate to kutana ka par mama chala mo ande azai ko yate mena ibaki te ba position za kinini azai ko yela te me ba obatikali oyo ba beta esimba o ba beta esimba de ba nyonso to takina bango a part bano ya mike babanga kasoki na kuta ina kaska so moto silinga nde ba wana ba zwaki tampe na komate boza pe na gwana yo so muta meki o melepe mais grave oh ya grave siko zo ndima koza na gwana o magwana onde oza bode fois naza na kisi naza kindoki naza na succès naza na bonzambe do tout naza na ngo naza na talent do meki mpanzi nyonso donc mbeba bato mususu yango monde ba okima ba ko approcher te pembe na po ba bika ko ba ko sa faut pas bo oleki ba on peut mon pepe bon koleka mu pepe wana za trop dire ko ya pembeni ya mutu azana eloko nzambe donc na eloko abokoko esangana akobakiso mwa eloko yo pe o vivre na kwena yo na minito soki okutani na boss kabobo na bike soki lobi oliaki matembele lelo ko changer atambanga ozomona so okutani na Ndreki Mbuta lobi oliaki pondo lobi kuno ko changer soso donc ba marque to lobela yango neti ba maître Koko Kayudi Misamu so bokutani na ye okozanga 500 250 ozanga te do ba position anengwana kaska songa eloko na ye so ye pembe na ya ko bakiso mo en plus e matisi yo lisusu e pesi yo se mais so ozo kimaye mukolo boko kutana na erreur osilipe keba mrobo kutana ropo aussi la ndenga système rose idée mais est-ce que ba œuvre na ça peut protéger parce que président Verkis to pesi mboto to yakini dernièrement émission alors bibino ba artiste bili bibi ko protéger ba œuvre na binoté yo sa musique folklore le ngom to simboka est-ce que vous avez protégé na Sokoda mokonzi mboka proposition à Sokoda wana yebi ke salema par rapport nanga ya Blaise Boula te par rapport na soki mokonzi mboka zwaki penza initiative ya ko sala Sokoda pour protéger ba œuvre ba artiste et ça par rapport à Sisabili Mbwa Kaskason ndenge nini yebisa biso non peut-être to yeba ebite bato belé ba yebite lelo ba yeba mokonzi mboka Kaskason wasala ki Sisabili Mbwa ezana bato belé ba leka ke pa na ye ngai Kaskason ngai Sisabili Mbwa ngai kingandi mais atikala iko ndima bango te nde azwaki initiative ya kosala Sokoda po atala nani kolo evre oyo nani kolo boye po bando toucher banina ye metango asali yango eko kota kaka ba oyo basala ka succès seriwana lelo boye bazana succès te ba weli bentere makambo na bango akala makambo ezo mona na lelo ba initiative ya lelo babwakisi yango libanda et puis biso bato loba bato bazo yoka lelo balingo cha biso na lini te biso to kombenemi na bango soko monaki bashibe bazakili banda bawera bazakili banda tutu kaka bato bazana moto te bango ne basanganaki pona koboma histoire ya bato bazana moto do bango baliaka bazwaka isimba kipete e komi na problème kende ti elongwe pe lelo bozongi na Verkis donc total la siko position yazo memela biso ba o baza pembeni wana bazo lela bazo zwa pe eloko te ata Kaskason wakei na butu na moi pe ozo eloko te to luka ba bongisa biso nyonso mutu na mutu se retrouver et puis tango bazo sala bongo o ya biso ata kona kotina note ata kona zana kati te ba bombaka po lobby to kosamba na bango ebele po mokonza mboka sala déjà makambo ne bank sa bato ngo parce que zo ba na moto na banini kosamba na bango na esprit to na bomoto kosamba na nyonso na bonzambe to sambi na esprit pe na ya makasi sikoyo ba satan nyonso ba ye bavandi mena debe banditi olonga so olongi te serkei oui okolia mitoki ya bato ebele bongo po netinga naza ba monta ya société oyo na sala contrat eza kuna eza ko bomba naza ba monta ya chef de l'état naza ba monta ya ba chaîne oyo ba chaka bazola kisa misala chef de l'état ba monta wana nyonso eza na Sokoda do soko le yango yeba ke serkei do ko samba na ngai za te okene makala trop dire musika. Commentaire mingi te to d'abord deuxième titre donc il y a Kaskason to découvrir banzembo belé o Kaskason va sala parce que tout ça a na bibo na répéter et pas ya boss Kabobo Nelka ça dit mutu moko bien mundele ya RDC to na depito kutani juste après il te waisa gracias Corolo Micaela c'est parce qu'il te va là. Voilà.
Loki soba, abigadia bigaloge. Yasolo. Loki bigadia bigaloga mama. Yepenza. Mena yisari sang kasola la kapande. Meni yega mani kasosa kambonga. Loki yola, loki yola mama. Loki bigadia bigaloga mama. Loki bigadia bigaloga mama. Loki yola. Ça c'est parce qu'il te met là. Kata musikuna hande de betwe. Kata musikuna kwangu de betwe. Kabuta ni mwana mosi beka kabe uyagana. Abo? Yeni mwana mosi uwe wahula zikumbwe. Yeni mwana mosi uwe wahula mosi. Baraba nkela kadulo toki. Mokoti. Baraba nkela tabu yike. Mokoti. Baraba nkela mutu mosi. Mwana mosi uwe isare satata ya mame. Ilumugi mosi usate itate. Sumbini eko siti manya tata. Usa sumbe cravate ya tate. Usa sumbe simisira dadanye. Usa sumbe ina peso mama. Tate bete wabela ngala matise. Gani akise na kumama. Sumbini mwana kensangi usa kotasa. Sumbini ndakwa sukare ya kabari wadi. Kasikita mala. Bitu gelolo. Sikbele sik. Ok. Ouais. Coronavirus. Sikbele sik. Mama pasha sik. Ukenda ndani ya sangosi tata. Awa. Fungoye. Uso wana makosi timye. Abe mutata mwetenye. Uso wana makrafate. Atana tata mwetenye. Uso wana mubipreso mama. Mwana mosi wasonga mukabwe. Mwana mosi wasonga mutile. Dogi yula, dogi soba, dogi yula mama. Logi bigadia biga logi. Logi bigadia biga loga mama. Wetu kasikita mala. Yeah, dogi yula mama. Dogi yule. Dogi yula mama. Dogi yule. Voilà. Tosha fulakande. Mwana chobua. Malene bonda msebelali. Adeba. Fibuli. Kotelenge kuna kitutu. Yakasambuka kotelenge kuna. Bébé Christian Vie. Alors il voulait de la millénie. Chef moyo wa Nzambi.
Retour sur ce plateau, je pense qu'il y a Nzemouana, il y a Kaska Songonzemo qui tourne dans danseuse, boyoka folklore, c'est-à-dire non musique folklorique il y a une langue au Sarangalaté. Je pense qu'il y a bana poto tout le monde d'habitude dans le monde entier, bah c'est là la musique qui tourne à Kaska Songo, nengi azako beta wana, mais Kaska Songo, bah c'est la robeta ba concert menene na ba gombe na ba place musuto yebi, mais pourquoi ra robata ma wana bibolinka ka ba côté noka ya chabo ala kaka kingasani masina mokoni to mona na bandal ba côté musupe kuno beta ba concert pour public ba otala. Mais Kaska Songo aza bozana élément onzamba tindaki na temps oyo abimisa folklore na ghetto. Donc Kaska Songo aza na place te o akobete ko raté. So benginga kwenyonso na kobeta bato ba ko sepe po oyanga musique sa frontière. Comment si msaka ba mission so ba ya obeta touche to bona mission mo munene na yaki obeta wa pilu akomi ko déclarer wapi Kaska Songo yo c'est la ka bango ba ya koto. Te koto nde kote makambo esuki. So lingo ke ne poto fo ya boy. So lingibe okatisa okoma na ngambo ya Kasai kuna na kananga kanzela kaya ngoyo donc ndenge na nzelo yo ya nzela ko négliger te ya nzela moko trop riche ya nzela moko so lingo ke ne bangala pe kakawa okomi maluko yoki donc moyo négliger koto ezate donc mo pepe eza koto ya somo et surtout place de vandia soko vandio le bando ko continue na kati flat ya bien olali olamuki obimi libando zongeli mo pepe. Donc awa eza bien mutu nyonso wa kimaka kuna ba weekend bayaka. Ngaya ngona yeko fandela bango likolo koto. Na kozonga sima kuna na ozwani. Dimanche boyo no kuta batu bazate. Batu kuna nde balongba kuna bayaka koto. Bayaka koto mupepeza koto kuna tufume leki. Bayaka boye. Baye boye to sololi to sokoli to zali banini bazongi na bango. Ogelala. Kuna makambo ezate bakoto. Yo bando bandaka gombe o changer milliers de. Obike suka na milliers za. Mon pépé moro naturel, je vous dis, rose ou idée, c'est-à-dire place moro a bien cadre moro kitoko. Moi je pense qu'il t'aurait invité tout baya, c'est-à-dire bana tout ya poto, so yé au comme place au c'est-à-dire au na kinte. Je vous dis, ils a vraie place, rien à voir, rien à envier na ma campagne ni Gombe, rose ou idée. Alors album no ya soukozo réalisé, titre nango zani. Titre nango Tababatu. Tanini Tababatu. Ilaxini. Tala bango kuna batu wandimaka misala batu te. Wala olobi na ba ingrat bato yo babo ya nyos. Oui, ça na sens wana. Ba nyonso asala ke logo te banda tongo afandeli dan.
mais yo mutozo bimo luka matembela bana alongwa kuna dia ko sala nini alongwa kuna dia zana nini alongwa kuna des mois contrôle na ba quartier OK ba des mois contrôle donc ba marque na bango et c'est puis ça ngate yango na lobby na place na zoyer na kanga na beteli kofi na saboter ya alongwa kuna tala moto ngo azo déranger. Mais tout le monde a plus ming ba réalité et la société surtout ba relation ba outara plus ming na ba province au bayaka surtout ndi momoko sala qui dernièrement Blanchard Gandelo moto e bien yambala d'abord contexte no sala qui nzemmo là yambala bon yambala ezali idée ya ba bandeko na nga ba uta mboka ndenge bayaka ndenge ba mama bitula ba malpiaka bango. Donc ça la gingana pasi na somo ba yebisinga ba réalité ya makambo monaka ba yebisinga mkonsunga mokope na kende venda villa et pas mère apesinga mwa ba koliba ni na ye to balingi basala nga eloko na yoka déjà sango ba travailler esprit na système de jeu esprit yango ndenge ni ba mère wana montango ateka bango balata ba gondo te do alati liputa me soki alingi tanga masango na yo do afongoli liputa wana kwe moko yoko sala erreur teke olongola misu na masangu otala mupende do so otali mupende yebake na poko kosenga tike pana ya defi yo lisupe tike donc lukaka misu ne sala tout droit na masangu soko yoki akomi na place akozala tonto Hollanda wala veut dire ya yibi yo déjà 5 kolo leki on a se trompé yo otala kuna est-ce que Hollanda on veut dire ya bongami otala ye bien pour y récupérer oyo travail na ninga systématique ninga système donc ça la qui passe na bayambala yango na zwaki temps ya koyembela bango eloko wana po balongola conflit wana na moi banini na ba mama bitula donc ba sakana ki na bango trop mais lelo koma ayena biloko na te mère na te ka biloko na mobima tema ma otanga zate e ba kama boye ba comment se retrouver ba pesa ngape ba merci kala mingi te c'est bimi déjà et comme na niveau ni na studio bon studio déjà ici si na salle studio ici etikali duplication etikali duplication de na telemi wana na bunda wana pona si ça duplication na cha album na marché donc soki nzamba kolinga décembre wa donc batu faut ba savourer il faut pas savourer ngo mais est-ce que batu no moko pe ya chabwala o to yibi belé ba na mboka na biso est-ce que ba tiaka pe poa na masolo na ndingo saka parce que ça appelle honneur non seulement ba congolais mais batu pe ya province na o to yibi wana ya chabwala bandundo est-ce que ba tiaka pe poa bon na province vraiment ko tia poa eza trop dire to za pena na batu bazo tia biso poa pendati bon batu to yibi belé ba didi ki noani banani tout to kasi bazana batan oyo bamona naka bazana batan oyo basalaka bango na yebite soki banzamba tinda bango basungaka ba basungama déjà do ba oyo babima déjà bango wana nde bango bazoluka ba protéger ka basungaka lelo boto zo bundaka kana ba vena biso oyo tozalaka na bango bandakala neti lelo muto zo soutenir ngamwa muke Jonathan Wat na album na makambo etala album basusu na kote la bango pe na ba bureau na soka na ngai ya noté sikona ko no loba komone point honorable Jonathan Bialusuka et puis Oscar Bakando wa to pesi ba mbote beleska ba sans album ndé na zo sala mutu pena o ya zo puyenga azo tia mwa ba moyen na ye eza honorable Jonathan na maître Matadi Wamba bango nde bazo kotisa mwa eloko po na bimisa album donc mais magamususu eza réaliser pendate po bato ya ko tia poa oyo baleki bango na mwa niveau ba tia mwa moyen belepe bango na nde tozo luka tozui bango te tilelo nazo luka na mona na vena biso André Kimbuta achanga pe poa na sala ba duplication na ndenge zo senga loko zo sala honneur a Chabwala moi message moke na monora mboka na po eleka pi bayo kango très bien bon benolu na kuna putu benolu na kongola benolu na mabraza benolu na ko ponto mahata makululu na bayaka basuku bapelende bangongo bambunda bachokwe yeluteleri mbila meni kaska songo ya benu bambala bakaka basonde bahungani bawolo yeluteleri mbila tala tangu yao ikonzu batu ya batu bao konzu mutu andi matuta sala honneur de milliers et surtout benu bano bakwangu et surtout benu bano bakwilu benu bano ba maindombe honneur tala buna kota se honneur ku bandundu musique folklorique mikele mu niveau yikumoko
niveau ya ikomi simemeni kota simeti mon nzo président ya baheni ba jeune talent chance ba beta musique bonzo ba beta kaskasong ya baheri courage ba to ba kalifinga mona tam olobaki yakana na radio et bien olobaki yakana car nani akotala yo na balabala kutu so lobi yo moko bandi yo kasoni mengana longoli bino moi image wana nazongisi bino mutu na mutu akomoloba munoko mboka na iplace nyonso za esengo wana soki bo soutenir nga beno babosi babandundu halo peka ngolo lo peka mbongo ya sala album mabala mpasi Valère Honneur de Kaboloko ben bengo na numéro ni so ba na poso benga 081 15 77 427 081 15 77 427 donc 09 95 10 59 56 09 95 10 59 56 yelo telerim bila beno boss wari kumisanga boss ibosi kya keto bana ati mbongo basiaza mubisalo mbongo basiaza ko batu bana bafoti kumisaza betu batu foti kumisa mbongo babosi toluzei mona luna mbasi yelo tanga lelo yelo tengi mazino halelo lo soutenir hana yelo tanga rihiko membasi yelo soutenir ku yelo tanga mona mazina balokumisa babosi ihoye biye bisalo lo saladi ya mahata meno itanga ya mahata meno yezinzoba nimba batata zenu yaba mama zenu buitanga zao yabuna lo tunga yabuna lo konda itunga magule hoyo menzole lo soutenir album to sweka to sala kumbundu vraiment yelo teledi benu kuluba yaka benu kuluba suku benu kuluba hungani benu kuluba lonzo benu kuluba pelen benu kuluba mbunda benu kuluba yanzi benu kulu no bana bandu nyonso nazana posa na bino nazabo senga na bino bomeka ko soutenir na bi misal album oyo ekoyoki sabino sonite boyebi na yoki sakabino sonite na bimsa album oyo bae nyonso basala ki mwa ba album na bangwa mike surtout bato tradi ata moderne tikanzela nazo ya mabe et puis tango zo bima nazo boma nani moto ya linga kaska songote omonanga na toilette na bino te na église na bino na kota na note siko linga ngate pona nini yeba ke liwezo yela yo batwana ne ba okende ba kotombola album merci votika la madame mais qu'est-ce que son avant que okende est-ce que ça peut na batumso banga vandi bobi ngema la musique folklore na banga rentel on peut na batumso banga po msu boze belé wa yemba pe na ningi ya chabola na musique folklore azate nzamba musique folklore zanga po onga na sala ki ba sala na ba folklore ba koma kite nga na moderniser musique folklore na pesi yango position na pesi yango valeur ndenge papa wemba pesa kyango kilo nga na pesi yango siko position batu nde bakomozonga kolandanga donc ata moko wako ya pembeni onga na kobanga ata na kindoki ata na kisi ata na bonzambe ata na talent ata na succès azate alors to comme presque na souka émission lelo donc mot de la fin pour l'émission un mot l'émission télé 7 ninge to déplacer to yawa na biba kotala yo rolo banini pour l'émission en tout cas merci na sepeli makasi télé 7 na ndenge alanda kanga mkomsusu tango na zakina ngasani kuna po bisu tulanda information na souk na Pascal donc to zaki wana na mbushima ikana ngaba ya to sala leka kwenyo so batu bamona donc lelo bope ba yeko landa lisusu na bibo à côté mon pepe côté a boska bobo do mon pepe na mon pepe yaka yaya soko ye na sera yeko kuto awa yo na momi musuzu tuna yo po yo kusala nini po awa eza ocheto che nzoto ifo zwa isengo na ngo bisengo ifo zala nzoto ifo sepelaka so linge toka na ngoto bongo yo bando vanda wana ulingi kaka ba kwensaka yo na sera wana lero mo boyaka boy bomona ke makambo ko changer muke donc suite ya ngona donc awa na sepeli makasi télé 7 zala na yo pe oleki bango. Merci beaucoup Kasongo. Donc on est arrivé à la fin de cette émission donc tout est malabiso Kasongo. Merci beaucoup déjà là-bas tout le monde entier et puis merci beaucoup à mon équipe, c'est-à-dire professionnel naninga mukete donc André Njeka. On a été l'équipe Mafumbe et puis caméraman professionnel, réalisateur Blanchard Kandolo, c'est-à-dire les lois qui en kilote deux fois, c'est-à-dire bonjour na caméra. Bonjour na caméra deux fois André Njeka, les lois dans le système américain Keba Oscar Bagando Robert William na mukete. Donc to comme Nasuka, un grand merci à tout à poto, tout le monde a besoin confiance, on est là pour tout le monde. Ba numéro est affiché au bengi biso to roya to déplacer rien qui prendre ça na biso. Pour l'instant
tokabona na seben na nzembo esengo Kasika Songo représenté en tout cas Kasika Songo un grand merci na yo. Merci. Merci beaucoup. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner Bosomba Décodeur wana, mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bande libre, CPLA TV, Décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout, ya Kinshasa, ma chaîne tout, ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso, ma clip, tant aux autres ma bozotan. Donc ma information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.